Maman Charlotte apesi matière. Bozwi matière, mais bozo koka ko analyse yango te. Ou bien bozo linga vraiment ko analyse yango na ndenge eza te. Bino, selo bino, bolingi kaka bozala contre. Surtout bozala pour Tim Bilokos. Bon, yango wana bozo koka ko analyse te. Yango même na ba émission ngo ezo pesa bololo. Bozo remarqué te. Bosalaka na bino ba analyse. Mais ya toro bo sentir ndenge. Bien sûr bozo koka ko silisa ngo te. Nazomona ba photo profil. Toujours Maman Charlotte. Soki na koti. Aïe. Bozwi ba problème. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nakanisa la chose soso ye mutu abandaki. Ye mutu azalaki na rapidité ya koloba pona Yvette. Pona nini balobi na Yvette boy. Pe pona koya koloba babengi ye soso. Mama pa vandi wana azotala. Tala, Angélica la chose. Soso, oui, oza soso. Et puis, oyebi bien. Tango Karine alobi soso. Tango zo solola na bibi kapinga. Mama azala wana. Azala te. Soka linga loba likambu. Toa tuna likambu. Zala sir. Agotuna la live wana te. Oyebi yango pe bien. Agotuna pe na émission wana te. Agotuna tango alingi, tango pe amoni, moma yango yo tikana tuna Karine, soso nani, to nini. Soki pe a intéressé nango. Soka intéressé na nango te a tcheki, po mama après tout. Maman Charlotte a yebi très bien. Lelo kagate ma yebi. Karine Mokonzi aza moto internet. Liboso tao Karine yaki na Congo, azaki penza ko comprendre mingi te. Nakanisa oyokaka, Karine azako loba soki mama na ye ayoki likambu. Abengaka ye atuni ye, sima ye awangani, akosi. Ah, nazo explique kute soso, nazo ebate yopo bandako zalawana, na ndako, na Karine. Obanda oya kotala ye oyebaki makambo ndenge elekaka. Moi moke bien sûr. Donc Maman Charlotte sekonde a comprendra moke mingi pe kaka te. Parce que apasaka ta na ye na losambo na makambo mosusu oyo yazo kalikile pona ye. Pe apasaka ta na ye alambi asali abongisi ndako na ye to ndako ya Karine to apemi aza pe na bana mosusu na bakoko akanisaka aza pe na mama na ye. Donc Maman Charlotte aza ya liboso Karine te. Même bavandi bisika moko na Karine 24 heures bazo solola makambo moko te, bazo kanisa pe na mutu makambo moko te. Wana fo yebaka ngo. Kokanisa te soki Maman Charlotte azana Karine, ala azotuna Karine makamba YouTube, azotuna soso nani, Tim Bilokos nani, ban atunaka wana te. Soki esengeli ayoka, ayoki. Soki esengeli atuna, atuni. Yango wana, tangu Karine aza koloba, soso, alors Maman Charlotte, même ayebaki soso eza yo. Poza penza soso, Angélica la chose. Oza soso.
soso soso soko ayebaki soso eza yo azali na ntina ya kotuna te to ya kopekisa parce que ayebi mwana na ye aza mama YouTube. Alors soko apekisi wana akobimisa kombo mosusu, soko apekisi mosusu abimisi mosusu. Alors yo lingaki mama Charlotte aya kosala na place na yo. Yo zala na Karine aosala émission aza wana opekisa te mpo nani? Olingo loba yo sambelaka neti mama Charlotte te. Mama Charlotte azali mama prophétesse. Eloko olingo loba ngwana to olingo loba mama Charlotte azali mama, yo oza mwana na Karine Mokonzi. Tala la chose na bino ba oyo mosusu ba mama tiers, ba mama katikati, no katikati eza un demi, ba mama trois parties ezaka neti ojibe mpia na yemba les poissons combien de parties, ba mama tiers divisé par 3. Ba analyse o bozo sala botala bino moko ser mama Charlotte banda bimaki eza malilia boza na posa ya kokontinue yango pe bozo continue mais eza malili. Pourquoi eza malili? Parce que bozo kende na sens inverse. Donc bino fo bozala na katikati ndenge bozoloba au milieu du village ata bozalaka te. Parce que boyebi soki bokena au milieu du village ekopesa na sens ya bémission. Mais bino boboyi au milieu du village bolingi bokondane mama Charlotte oyo asali mabe te, alobi mabe te, mais bolingi bokende contre. Alors bomoni ndenge ezokende yango bémission na bino ezokende bololo ezanga sukali, ezanga elengi. Nzoka so bozana au milieu du village bolobi kaka makambu mama Charlotte ndenge asali bémission. Premièrement bokopesa jamais Yvette Tim Bilokos raison, wana sûr et certain. Deuxièmement bokopesa bokoloba teke mama Charlotte Karine azobenga ngai Angelica Soso ya vandi wana okoloba te, okoyeba direct pe kopesa ide moko na makambo moko ekotia émission elengi. Mais bon bino ba mama tiers surtout yo Angelica Soso la chose yo muto bandaki alesima moko ya ba mama tiers mida alokoti ale panzani pa ya bato ebele. Bato muke bazali au milieu du village. En tout cas bazosala na ndenge moko ya logique. Pe na kati ya milieu du village bazali bémission na bango ata bakoti 3000 4000 na mois te, mais bémission na bango ezopesa sens na elengi. Mais ya bino epesi malili. Bato baye kotala bino oui batali ebele, mais bakanisaki bokolobela yango na ndenge moko epesa bango elengi, mais epesi bololo. Wana azali mama Charlotte mosala nzambe, mama asambelaka mingi. Bino moko bolobango eske nakosi? Bolobango pe mbala moko te, bolobango mbala ebele. Bokanisa siko bien bozo finga Karine, bozo yina Karine, mais boza kokumisa tout le temps mama Charlotte. Boza koloba soki bino boza na mama bongo boyebi ndenge bolinga bozala te. Donc modèle boloba sincère na mama Charlotte yango wana pe eza vérité. Si yango wana bokomi na difficulté ya koluka boya kobamba ye mabanga, yango bokomi na difficulté ya koya kobalusila ye makambo, bien sûr bozo balusa, bien sûr bozo kosele makambo, mais à partir na bino moko bozo mikanga bino moko lokuta. Bongo tango tokokende lisusu
na ba fanatique o bo defa bazoloba en tout cas bato bakomosela 2022 na ebelo wa pia bisote. Oui, ngape na komomona 2022 na ebité soki bokopesa bato bakotala bino ba téléspectateur na ba fanatique o bo defa soyo kendenge nini. Bon, ngai na mukuse na kosepela ekendele bino mabe ndengwana te eza bongo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.